Voilà, c'est dernier jour des vacances hein, pour moi. Et voilà table d'honneur. Hein. Un café spécial. Hein. C'est pour moi. Oui, j'achète ça à l'éclair. 2 euros. Ouais, 2 euros. 2,90 €, des trucs comme ça. Oh bah faut que j'en acheter quoi. Ouais, il y en a plein. Je serais plus à l'aise avec ça que... Voilà la Chine. Voilà. Voilà, c'est mon dernier jour de vacances. C'est une table d'honneur, un café d'honneur dans mon travail. Voilà la Chine. Voilà. Ça donne envie, hein. Vraiment, ça donne envie. Malheureusement, je ne prends pas de café, mais je vais manger tous les galettes. Bonjour la Chine, bonjour bana membre, bonjour ba maman autorité. Banbote na bino nyonso, bisika bozali. Bonjour maman na mokondi de London City. Bonjour Karine Mokondi la baronne. Bonjour Aimé la Donna de Nantes. Bonjour maman Yvette Matondo de London City. Bonjour maman Susan Maba de London City. Bonjour maman Norvège, de Norvège. Bonjour maman Mylène Mondi de Suède. La Chine, lelo eza vendredi. Mukolo ngulu aliaka mwana lelo akolia ngulu alelo akolia mwana tina poso akotika te. Tolobaki. Ngulu lelo akolia mwana na ye na mikuwa akotika te. La Chine ezalaki ndoto, mais ezalaki ndoto te, ezalaki makambo nde ya vrai. Bokanisaki nde eza ndoto, mais eza ndoto te, eza makambo ya vrai. Karine Mokondi nde mwana ya chance. Karine Mokondi nde mwana ya obaloba mwana bilaka nzambe alakela yo kende kosalisa humanité. Yo ntango ozobonga bato misu mpe bazoprofite na nsima na yo. Donc Karine nde moto afongola nzela. Lelo tokolobela makambo ka ya la baronne ya bien ya kitoko. Bolamu na ye, simplicité na ye, calme na ye. Lelo tokolobelaka bolamu ya la baronne. Tokolobelaka bolamu ya la baronne lelo. Nyonso Karine asalaka ya malamu. Tokolobelaka yango. Batiaka musapi na vie ya mutu te. Bino botiaki musapi mbenkeke na vie ya Karine. Non. La Chine populaire. Ne vous trompez pas l'adresse. Nzembo wana bolanda ngo bien. Ne vous trompez pas l'adresse ba chinois. Donc, Karine azaka Karine. Karine afongoli bato misu ya koya na internet. Alongoli bango bampochi. Na misu asukoli bango elongi. Asombeli bango brosse à dents. Babanda obrosser kana nzete ya enyala. Bozo yoka bien, nzete ya enyala. Babenga ngo nzete ya minu. Nesko na lingala makasi nzete ya enyala. Bazalaka na brosse à dents te. Bazalaka na brosse à dents nzete ya enyala. Na vi na bino bato batambola na Karine. Ata mokolo moko te Karine abeta bino mosinjo. Ata mokolo moko te. Mais bino combien de fois bobeta Karine mosinjo? Mosinjo ezaka kotambola kozwa moninga mobali te.
mosinzo ezali kozwa relation ya moninga ozwi relation ya moninga ekomi ya yo wana eza vrai mosinzo ya bondoki mais ndenge Karine alobi kolimbisa eza bien mais bino bolimbisaka te bozaka na bondoki kaka kosala oyo balobaka ki gros dos bozaka na bondoki Karine azolimbisa bino mais bino mabe yango asala bino bolobaka yango pe te mabe asala bino nini kaka parce que aza na succès parce que nzambe apesa étoile yango wana ederangeaka bino mpo tomonaka mabe o Karine asala bino te sino tonge tomona yango na internet mpo Karine makambo to alakisa yango kaka elekaka na media mais kaka bino bato boya kobelelaka asali nga boya siko bolakisaka bapreuve o Karine asala bino mabe bokoyanganwa la Chine lelo tokutana lelo nde ngulu akolia mwana na ye tokutana et pas mère fashion de note officielle 100% mokonzi il y a pas photo nzembo eza bayembi na X base to se tromper d'adresse te ne vous trompez pas l'adresse la Chine ne vous trompez pas l'adresse donc tokutana na pourquoi natiki bino vive les vacances de mère fashion de note officielle mwana nanga adoptif Karine Mokonzi la baronne esengo eza na mitema ya bamama ya la Chine esengo eza na mitema ya biso nyonso oyo tolingaka yo partout dans le monde oyo balingaka yo toza na esengo ezali ndenge mama nayembaka esengo ezali mama na Mokonzi umela mama Yvette Matondo umela penza umela. Allez, ciao. C'est Mère Fashion de Note officielle. Bye.